kumbama na yo, Yahweh, kumbama na yo, Yahweh, atako finga na tiki nanu, Yahweh kumbama na yo, atako lila na tiki nanu, Yahweh kumbama na yo, femme tamare, atako finga na tiki nanu, Yahweh kumbama na yo, femme tamare, atako lila na tiki nanu, Yahweh kumbama na yo, la femme tamare, atali boma na tiki nanu, Yahweh kumbama na yo. Bonjour la famille. Coucou la famille. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien, bande konanga. Voilà, c'est bon mon non ça la bon déjeuner. Cela veut dire que Mikolo na ke musalate. Voilà quoi. Non là moi moulaye ça la ratokos na ninga mukete. Alors bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko na bandeko ya église catholique. Bandeko na église catholique. Boza wapi bandeko na ngai. Na omona ba like na binota. Hein? Ah, matondo na bakimbangiste likamba oni ngala bino problème. Ah, ceux qui bobose sou mbota la danoise te hein. Like émission partager bande konanga nazana besoin ya ba like na bino na oloba mbala combien aimer émission place on a ba tchaka boye fina voilà et ça langa kitoko makasi bongo bino bande ko ngana lobaka bande ko ya biso ba musulman hein partager émission ba salam alaikum bande ko bima wapi bino ya bongo témoin de Jéhovah. Boti kangaka abwe. Jova de Jova. Bandeko. Ah la. Ba chantre de l'éternel. Boza wapi. Ba oyo yeso akufe la. Bo like émission bo partager. Ba commentaire na bino tokos bienvenue na ndinga mukete. Wana mama leki na bino international. Wana skoda bandeko na bangolais. Bino pe fona yekole. Buanata. Ah, Boanoi. Mame milio zawa pia ya. Chela wana balobani Boanoi, Boanata. Oh là là. Ok, bande konanga binonyo so tendance confondue. Moi bien c'est ça la bien. Ya bande konanga yi boyebi ke mikolo yo ndeko la femme Tamar aza vraiment na kati ya télévision. Et puis la femme Tamar histoire nae et bandi ko fingi sa même maman international et puis moi si ya ndeko ya maman international na kombo nae nuit wana abimi lisusu na média a lobby vraiment yaza na besoin maman international o yamba ye pona situation ya mukuna atikala nuit nuit yoka ko yala makambu ya batu foko yaka pena makambu ya ba famille na yo po baza bato oyo baza bato église ba o bazo liya ba mbongo ya bato mamu international. Alors mamu moi je na komene nani yo komene za soki mami soki nani komene nuit ngana benga ka ye nuit alobi yamba ye tozana bezo yamba ye voilà pona toki noko na soki nani atikala nuit babi tika moi sa femme Tamar bande ko na ngai. La femme Tamar boyebi est très bien. Bino so boyebi ayembaka. Nzembo nga na koteli, eza nzembo nga na yebela na nzembo wana, azo toka, bazo yemba. Nzembo wana ekotaka ngai ndeka na efse bino mbala liboso. Ataba live na tiki nanu, Yahweh kumbama na yowe. Atako seka na tiki nanu, Yahweh kumbama na yowe. Mimi ciel na oyemba na yemba ka orgam ka ndenge wana. Na mimango ba mimi ciel so abengi nga zongi sakanga punda na do re mi fa sol la si do. Moi ça yemba na tembi. Voilà. Donc bande konangai tola mukaboe. La femme Tamar abeli liboma. Voilà. Voilà les termes de la lingala parce que tu as na lingala. Ce qui token en français a commis dépressive. Dépression et sur la femme Tamar. Et ben dès qu'on bête dans un poto. Oh et ça dit que a annulé même ba concert na ye
et puis na yebite concert ya beteli na Belgique na France banzembo nini ya betelaki bino kuna o bobinaki o bomonaki onction yelaki bino na yebite mais na Belgique a annulé a koki lisusu te bandeko nanga soza na ba nerf solide te ko yana yo te ko banda ko leka na ba live ko sala ba TikTok ko kende boy foza na ba nerf solide et puis ba nerf wana est solide bandeko nanga solide plus que solide yemoko mais comme ça bon na la danoise 2 jours na salle émission te même 3 jours. Cela veut dire que na kemope na koti na dépression moko boelem sous dépression maladie mais na komi ko ba makambo yo non kokango te surtout série ba rando ezoya wana o talika penza bolobi tikana se retirer kimia omelami mai kaka ozomelaka mai na kangiko na kangina mais réseaux sociaux na talate so na fungoli ka télévision information ou bien natali chaîne géographique na lingango mingi mais on a fungola YouTube ba congolais na tala même émission non pour nini mote manini ekita eza facile te neto momonaka nde boyaka ko finga boye nde ba komo sa les femmes tamar boy bandi ko c'est normal azwa dépression na ye o bazolo bali boma ya femme tamar ezali ekomo ebanda ekala la femme tama azamba batoyo amonaka asololaka na bato azomona te bo comprendre na ko expliquer bino aza ko sala existence ne loko ezoko exister te to boy te tamsu nzamba senga biso ba foi moko ya ndengwana o boti nanu te me bazo biso somba de ba couche somba déjà berceau sala déjà boye femme tama aza mutoyo avivaka eloko yo ezate gloire moko boye eza nango te mais ye déjà tiango azo vivre ango pe nde yango bomona ka azo sala boye akomi ngai femme tama azo kanisa za akomi na top ya ba Marie Misam akomi na ba top wana ya ba lombongo nzoka nde eloko te azana nunu kaka na debi kaka ne bandeli mais yes ko azo vivre et le komodo ba genre wana ezaka ba maladie eza ba maladie yango bomona ba dépression ezala ba catégorie na ba catégorie siko eloko eye ko pese sous dépression makasi pona ye azalaka na mutu na ye surtout mamo international muta dokisie mutu bangona saratola parce que ye na mutu na ye ayebi kaza na mwana ayebi ke mwana na ye nenga zawana atikala na Afrique du Sud donc yele aboti mwana na ye abota ya kufa abota ya bande kopema yele sasel mwana ngai tango bazwaki babi bake komeka ko réanimer ye tango bake komeka esimbi ta kufi bakundi ye na mutu na ye loko aza na problème kokunda mwana wana ekota te eza foti na ye te koti na cerveau na ye te vandi te ye ka nenga botaki nenga moni mwana nde balobi ke mwana bake ko réanimer ye mayele na ye suki wana reste wana nyonso etikali ekota na mutu na ye te donc atambolaka kaka mwana nanga azali parce que ndenge pe mwana akende kokufa wana batikala na koyebise te balobi ne kaka mwana ndeka bakongole bazala yango bamona bamindele balinga baje wana te ka nengo boti wana mwana kufi kana pasi ya kobota na bakoyebi soki mwana no akufi parce que bayebi ke soki balo bakosi yo ke mwana azana na bomoi yoko tik soko ozamuta ba maladie etikali na mutu pona baya ko changer yo ke mwana wana za ya kokufa ekoto na mutu te la femme tamar so bo comprendre bande ko bolanda boyeba ko to yeba ndeni ya ko vivre na société to yeba ndeni ya ko mema bana na biso ya ko mema bato ata choc eza makasi ndenge nini loba na mutu wana ke ndengo za wana likolo na yo oyo ebebi bazo katango docteur a otiko bongo te olali kabineti ba docteur a Congo o te to ebisa ete a reçoit problème ba oya ko lamuka bo likolo ezate yoko accepter mona mutu no te pona yo likolo eza o mona pe ofandi bozoka pe mukusa
Necho kwa bandoko kwanza. Osala boy likolo wango ezate. Liboko bakati yo boy me bayebi sote ba préparer te. Yongo na mondela prépara ka mutu. Avant basalo likambu, même avant basalo césarienne ba préparer yo. Avant basalo boy ba solo lino yo, ba psychologue ba ye, ba anesthétiste soki ba to anesthésie ba ye, ba to boy ba ye, ba to boy ba ye bandeko nanga, ba msukutu ba prêtre ba yaka ba sango bo sambeli. Mais biso ba noa to ko préparer mutu te. Ato adopter mwana bébé. Olingi ou bien maman na ya kufa ki na kushima bozui olingi ko yebisa yete ke maman na ya kufa olingi ko yebisa teke yo zalaka mwana na ngate oza mwana ndeko na ngate ozui ye kaka bani o cheye kaka o mélanger ye kaka na bana nyonso ozo bokola no epe bien ozo gangela epe ningo gangela ka bana na yo mais jour mwana wana ko yeba ke oza maman na ete ayini yo epe bani ko mona kaka comme si bandako bokola ye mabe Nzoko bande ko boko la yen parce que kaka yebaki na yete po soka yebaki modelo bande kutu ko lengela ye pona pama na ya kufa alingaki a sepela lisu na yo donc boito yebaka ndenge nini ya ko évoluer donc la femme Tamar sikoyo ba yebisaka yete ke ba yebisaka ke mwana kufi mwana aza boye calme-toi parce que alongwa bazemi tellement belé na âge kako ya mukie ya zana mwana zo pesa biso mwana soki ya 98 alongwe bazemi soki plus de 6 7 aye ko garder zemi wana amemi anga lobia robotaka na Afrique du Sud kuna traitement eza bien na mbongo na bango bazozwa na banzembo na bango na bandimi na bango bapesaka bazanga ate de gauche à droite ye wana keiti na Afrique du Sud aboti bake na mwana place babongisaka mwana kufi. Mais, bayebisa yete, la femme Tamar ti a quitté Afrique du Sud. Ayebika ke mwana na ye azana couveuse. Mwana ye azana traitement. Ba mobile nazo calmer. Oh non. Naza sûr kutu te que la femme Tamar wana nga ayebi cimetière a mwana wana na Afrique du Sud. Siko tanga a mwana kufi ba ye siko nanda ye ka mwana zola da ba traitement mwana nga za bien anglais pa yebite mo ye pa benga kuna ezate fo le kalem so bengi ndeko moboy abongi ndo tala mwana to le kaki to kutie ça va nzoka mwana kufa. La femme Tamar na maladie na dépression zalango banda kala azo ko capter ngo azasko ba mwana akomi na 2 mois akomi na 3 mois azo pe ko betela bato azo témoigner yaya tika mbaloyo en tout cas bobonga makaka boya ko zwa mwana na bino jour ba moni que sko te ekoki to yebisa la femme Tamar que mwana na za ya kokufa. La femme Tamar andima ngo te ekota pe na mutu na ete evanda pe te ke mwana wana kufa. Tu comprends? Pona ye mwana na ya zali ti lelo mwana na zali aye pas témoigner. Alors si quoi à partir de dépression que tu vas dire que ça la dédiction tu vas dire ça banaliste bien donc la femme Tamar tango alekaki ce n'est pas qu'à cause ça qui que mwana kufi aboyi koloba mais pona ye tellement za maladie aza dépressive pona ye partir liwa mwana na ekota na mutu na ete tellement ba bomba ki yango longtemps. Le monde est au bébé sabato. Alors Trap Tamar a ndima ngote. Mais kuna dia ba yeba kufa songi ka pe ndenge zalaka ba ope ba assistaka bango ba beti pe lisolo na gauche ba beti pe lisolo na droite et comment déjà et pas ya ba maman mais le quoi la femme Tamar azaki na on a problème na médiaté azaki na on a problème mon côté. Ça fait que nene tu komelama yepe siko avana na ete na ba problème wana akeko luka problème na neema bato bazala to ebite soki bazana bonzambe so bazana bonganga to ebite okay kuna ya yomoko ke ko luka rando yomoko ke komitika ba bengi ote basali pe campagne d'évangélisation te ke neema sali campagne azope sa publicité lobi publicité est touché ngana kende non. Yo moko ke ipo na nini oke teka ba billet batu momba bokoma ko teka ba billet ya ba VIP bandeko esala ngai pasi bandeko so bino batu bokotaka e pa nzambe ya mukena se azate
hein mutu akokende kokota ndamsu mutu akobika na concert wana asala msu mutu afani na full oyo kaka biso bata VIP kuna nde bokolia kuna bokomela kuna boy ya bon Nzambe ezalaka suna na miziki na bango te même la femme Tamar eloba Jeff Ifongi mutu azoteka miziki na ye tozwaka miziki ya femme Tamar na loba na tiela bino YouTube e bloqué mbala moko ba miyibi bandoki ba lokoso vous comprenez ba sala ka pona mabumu na bango bino bosi bomona na boke en église ya femme Tamar so bomona ta mondi moko akenda ko bota na Afrique du Sud asambela kuna obia ya ko bota na poto azate bango so babota swati na hôpital ya ba maser hôpital ya ngalie malem susu moko bien mibale misa tutamsu na mama yemo misa tunyoso na ba privé na ba balabala ba msuku na bandako mais ye mama na bango mama Tamar bako kotize ba ndambu na bango miyibi na ba concert azotambola partout alors mulinga ngode donc ko oyo omona ba prophétie musu bandeko nanga bo ye bisoke tozo mona loko bo pona yo nzoka de pasteur ye mo mtalinga chayo loko wana ya mona faut ko examiner ba prophétie bien ba yebisa kabino ko mona ngote alongba kuna esimba ngate te et aussi mbote sko eloko ni eso lakisake bon Nzambe yo zana ngo zo ba kiloko mutu ana lobina akwa yoswanga te wa makamba lokuta nzo ande yemo kwa oloba noke nazo na mulinga wana tamsu neema mutatindeli yango tanga bina omona mulinga ka mulinga wana tamsu yemo mutatindeli tala vina mbala moko depression biso to ye barate to tshoko bana lingala liboma oyo ndeko na biso ako azala nango mutu mo ye barango te eye ko bima mbala moko catastrophe ndenga zaboy na yem tabela depression alali na ndako mais na minute ba mimie na scène pepe tele makuta koki ete mais mobali na ye aza mobali moko aza pe mayele mingi te azo ganga wana mais il n'est pas sage fallait atika no mwasi nazo ba traitement ya solo awa azongisi mbangu na Congo pourquoi fala tika ye akota hôpital pona abanga ki alobi en plaire ya soka coach hôpital awa e kozala batu ba komona ye encore ba congolais l'hôpital nyonso ya salaka olala ka boyoka congolais ye mama obela bikolo pesa biso be mission te basali opération à liboko hotel kaka bi donc na suis pas choc na bi do ba yebi yokoso to tango ti otali ebolabi wakoza neni azakoza pe nigérienne mais tanga kotika bo mama la danoise ezayo donc congolais do mobali na moneka ke na yebi mwasi na ngatango ebandaka to zonga kana Congo mais bazonga ki pe na période du moment que ça ne va pas batu nyonso surtout baza attentionné ko linga bayeba femme Tamar aza wapi aye wapi ka bato ba matena bango na avion ba bengi pe bandeko na bango déjà toza na femme Tamar azo ya lelo nde to moni na avion mobile azo simba ye keba kaka aza bien te bato musu pe balinga ba ya na aéroport wana ba ya kotala aza ndeni yango bomo na makamu na ye epanzani ndengwana siko tangu aye pena ko réaliser lisusu ke mais na yuka kaneti mwana nanga ngo akufa menga na ndima kango te avec Dieu non mais na modèle lisusu ebimeli na source ebimi papa loba na bienko donc mwana nga penza akufa bande kwa zala ki susu na dépression makasi donc esali kutuke abaye na poto plus liko na ngo su hiver abaye ngo makasi na denga osakana te bande ko nanga esali pasi. Alors bandeko nanga vraiment tolanda ndeko mwasi oyo a analyser yango très bien oyo a lobeli yango na ba terme moko malamu ne quittez pas bolaike eza pasi pour le moment ne eza boye la femme Tamar soki azalaki bien en bonne santé yaya ko koma linga koma na Kinshasa bolinga bomona ba vidéo batu baye ko yamba ye bolinga bomona na église da bango na kills ndenge nini femme Tamar azo cracher
odeur ya kitoko ya poto. Bolinga me bozonga ke femme Tamar kimia même na TikTok ba oyate bokanisa te parce que ba yoki batu ba pekisi bango te bango ba yoka kate. La femme Tamar a yoka kate, c'est une femme très têtue. Mais eloko ezo sale bongo sko dépression ba botelier ba téléphone biloko tout ermo ba kange ba chaîne ermo ba fungulier ba opese ba tongi ba kisi bo fala la pongi. Donc yaro bo mona ke kimia o ekoti. Mais na kimia o ekosunga epe ki soka azongi na yena na ndenga kimia e omema ye bien. Donc Dieu sait comment amema makambo na ye. Pesi esko moi li boma wana mikolo yo pona sa nini a se ressaisir akita pona pe batu muso pe ba oyokele mawa. Bamsou ba désabona qui pourrait comme ko sale passi na site ne batu ba longwe l'église na batu ba kei ba le bien ton dima kité. Toi tu viens nous dire que moi naza ndura moi naza la raté to baye o makasi to baye yo poni bo ba pesio yo pesa rapso ba prophétie ton dimaka tant ba pesio ya yo ba lo ba na écouter kazando kité ba lo bien pété boye té makamba lo ba na makamo simple. Pour accepter ou refuser na denga manière moko ya propre mais bango ba memeli neema na denga mabe abosani ke neema ana pa ko tindelo lipata mwindo bande ko faut sala attention ko yeba place ni o tcho munoko surtout so muto aza dans les vrais soka lobelio lipata mwindo kangi ne bomo na biso to yaka boto loba boy na prophétie ya mami Bostralino, prophétie no ezali to ya examiner bola ike bo partager. Te on boya ko to lo mama Bostralino ne ba mami parce que on est dans les vrais. Ba ko tinda li patambul bala bako pour retour à l'expéditeur, à l'expéditrice au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que on est dans les vrais. Mais quand tu es dans les faux, Tamar neye matindeli li patamwindu collé mbala moko mulinga ope batumba pine bacha mazuti ezaka na mwindu moko o parler o ekufa ekosa pardon bande boyoka ndeko mwasi oyo asali analyse tokos toka ina bokebi nyonso to ana beso to mona elongi na ete to yoka eka to kaka mungongo voilà pe to komoda ndoko mala suka to yoka ye. Et ça abiso bien. Ata koloba na tiginan. Yawe kumba mana yoe. Kumba mana yoe. Papa yo le ki bola moué. Abola moué ye. Et la femme Tamar. Ba fota femme Tamar e komi kaka na hôpital. Ma wa trop bota la yewana. Tanga za bota ki. Ba foto ne komi kaka ya boy. Alali l'hôpital. Tanga ba zemye longwa kaye. La femme Tamar, c'est triste. Voilà. Tout le monde en volume. Voilà. Il a été. Et je mets encore, je reprends, entre guillemets, entre parenthèses, je ne sais pas. Mais c'est que je. Vais bien aimé. Voilà, ouais. Pour savoir si c'était possible que je puisse prendre un rendez-vous avec eux pour leur proposer, parce que j'ai voulu lui proposer une consultation psychiatrique ou psychologique. Malheureusement, la personne a dit que ce n'était pas possible. Donc, cette vidéo que j'ai mis là en ligne, je l'avais fait déjà depuis hier. Parce que pour moi, j'avais compris qu'elle avait vraiment des troubles des personnalités. Vous savez, les troubles des personnalités, c'est tellement grave. Alors, comme souvent nous, les compatriotes, on ne croit pas de maladies psychiques, psychologiques, on ne croit pas cela, ou bien au bout de si on dit que ça ne va pas, qu'il y a la dépression, qu'il y a ça, on voit toujours le mot folie. Alors, la dépression, c'est pas, on dit c'est la folie. Voilà. Donc, on dit ça. Mais quand la dépression n'est pas bien soignée, ça reste toujours des séquelles. Alors, quand je vois, si je reviens, marche en arrière, et là, avec les histoires qui continuent à sortir, qu'elle avait vraiment, puisqu'elle parlait qu'elle avait un enfant. Mais moi, en lisant, en écoutant, en regardant, je savais qu'elle avait un enfant qu'elle a laissé en Afrique du Sud. Mais après, on vient d'apprendre que cet enfant-là était mort. Alors, je me suis posé plusieurs questions. Je crois que je dis, la femme Tamar doit faire un déni.
un déni. Donc, ça arrive à plusieurs femmes. Hein. Ça arrive, elle a fait un déni. Donc, pour elle, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas accepté que son enfant était mort. Donc, elle vit avec ça. Donc, quelque part, la femme Tamar traînait, depuis ça, elle traînait avec sa maladie. Elle avait toujours, elle n'était pas bien, mais on ne se rendait pas compte. Comme souvent, elle est dans la vie musicale. Donc, elle se présente devant les gens. Ça ne se voit pas. Mais, tout ce qu'elle a traversé ici, tout son comportement, je crois que plusieurs personnes disaient que mais ça, c'est pas normal, elle est envoûtée, et maintenant, on commence à porter ça sur la tête du prophète Neymar, voilà, elle est maudite, et tout ça. Oui, entre parenthèses, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, mais sur le plan médical, physique, je dirais, je trouve qu'elle souffre d'un problème, d'un trouble mental qu'on appelle trouble de personnalité, parce que dans le trouble de personnalité, on ignore vraiment beaucoup des causes, mais quand on voit la personne, ça peut arriver souvent, vu ce qu'elle traverse, ce qu'elle a traversé et ce qu'elle traverse ici. Ça peut être une prédisposition génétique, ça peut être un traumatisme de l'enfance, ça peut être suite à des violences verbales qui provoquent des réactivités élevées, ça peut être une hypersensibilité aux émotions, ça peut influencer par le père, donc, ou bien la vie au sein familial qui est instable, ou bien elle a traversé une vie instable, une vie familiale instable, ou elle avait traversé des grandes difficultés, et quand elle est arrivée en Europe ici, elle n'a pas pu s'adapter dans le milieu. Mais elle-même, elle ne doit pas se rendre compte, ni son mari, elle ne doit pas se rendre compte. Donc, la mort de son enfant, je crois que c'est là qui a déclenché ça là. Mais comme nous, on ne croit pas souvent à des choses, même elle-même, je crois que ce n'est pas difficile parce que n'importe qui parmi nous, on va dire que ça ne va pas, tu déprimes, on n'accepte pas. Alors qu'on oublie même quand on perd un être cher, quand on perd son mari, son enfant, tout ça, ou bien tu as quelqu'un qui souffre et que tu traverses un moment difficile, on a toujours des problèmes dans la tête. Nous tous, nous sommes là, nous faisons souvent des dépressions, mais on ne se rend pas compte. D'ailleurs, ça reste dans nos comportements. Si on voit bien, souvent on parle trop fort, on crie, moindre chose, sensibilité, tu te fâches. Donc on est très sensible à la frustration. Donc on ne supporte pas des choses. Alors vous allez me dire, mais cette dame-là, cette sœur-là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Pourquoi je vous raconte ça? La fois dernière, je me suis présentée, j'ai dit, je suis quand même du domaine de la santé, je suis infirmière, et j'ai fait 10 ans dans les services d'addictologie et la psychiatrie. Jusqu'à ces jours, je suis d'ailleurs quelques vacations là-bas. Donc, j'ai essayé de voir tout ce qui se passe, de lire tout ce que les gens écrivent, et de regarder toutes les vidéos, son comportement, les réactions, tout ça. J'ai pu conclure que notre sœur, elle avait besoin d'aide psychologique. Pour moi, il y avait un problème des troubles de personnalité, troubles narcissiques. Enfin, je n'établis pas parce que je ne suis pas médecin, mais j'estime bien, je dis, ça pourrait être ça. Mais par contre, je peux dire qu'il a un problème, il a un problème mental, des mentaux, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la tête. C'est que les gens disent, oh, ok, la femme Tamar, suite, elle a été maudite. Bon, ça c'est, je reprends, entre guillemets, entre parenthèses, je ne sais pas. Mais ce que je vois physiquement, tant qu'une personne du domaine de la santé, tout ça, je crois qu'elle ne doit pas être la seule, hein, elle doit avoir un problème de dépression grave. Donc, déjà, l'accouchement, elle a refusé la mort de son enfant. C'est pour cela, mes bien-aimés, regardez-vous. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que maintenant, je suis vu tout ce qui s'est passé avec des vidéos qui traînent, voilà, qu'elle avait eu un enfant en Afrique du Sud, que cet enfant-là, quand il est arrivé, il avait la poche des os qui était déjà rompue, depuis Kinshasa, qu'elle avait refusé d'accoucher à Kinshasa, et dès qu'elle est arrivée là-bas, l'enfant était déjà mort. Mais quand l'enfant est mort, elle n'a même pas pu rester pour enterrer cet enfant-là, il est rentré. Il est rentré, mais jusqu'à ces jours, elle n'arrête pas de dire toujours mon enfant, ma fille, elle l'appelle à son nom. Et pour elle, quand elle part, c'est comme sa fille, elle est vivante. Donc tout ça déjà, ça démontre, ça fait partie des signes, hein, ça fait partie des symptômes qui montrent que la personne
et elle est en dépression, donc elle n'accepte pas, elle est en déni. C'est qu'elle n'a pas encore traversé l'étape de l'acceptation que j'ai perdu ma fille jusqu'à ces jours. Donc elle est restée dans le déni. Donc pour elle, sa fille n'est pas encore morte. C'est morte. C'est pour cela, on voit tout ce qu'elle est en train de manifester, tout ce qu'elle est en train de faire, tout ce qu'elle est en train de dire. Comme elle est déjà déprimée, moi je parle de la dépression, mais dans les troubles de personnalité, il y a beaucoup de maladies dedans. Mais je ne suis pas médecin. Mais là, je vous parle, ceux qui sont médecins, ceux qui connaissent plus que moi, ils doivent quand même peut-être dire ce que je suis en train de dire, ils vont témoigner. Donc, la femme Tamar, elle a un gros problème. Et je bénis l'Éternel m'a dit que... We are proud to announce the enactment of a new law. Donc, la femme Tamar a un gros problème, problème à mener trouble, elle révèle que ça, on l'a amené à l'hôpital. Mais je vais transmettre, si vous pouvez transmettre ces messages-là, ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui pourront être en contact avec la famille, je crois que, je ne sais pas si nous avons vraiment des bons services, de spécialités de la psychiatrie. Pour moi, elle ne doit pas être hospitalisée dans un service autre, clinique, médicale et tout ça. Vraiment, elle doit être hospitalisée ou bien elle doit être suivie par un psychologue et un psychiatre. Il y a des personnes, psychologues et psychiatres, ce n'est pas la même chose, mais ils sont toujours dans le même domaine dans les maladies mentales. Alors, elle doit être suivie. Mais ce qui ne nous empêche pas aussi, nous devons tous quand même prier pour notre bien-aimé. On dit même ton propre ennemi, tu vas prier pour elle. Parce que ce qu'elle traverse, ce n'est pas facile. C'est le corps de Christ qui est touché. Quand même, nous n'oublions pas que c'est une chantre. En même temps, elle est pasteur. Quel que soit ce qu'elle a fait. Voilà. Donc, bandeko nangai, na bandeko mananga na suka, on a compris ce que la dame nous a dit quand même. Bandeko, ce n'est pas facile. Au beau takate, au longo bazeme longwaka, siko zuize mimoko minyongo ti 9 mois, ok nango, au boti, bamsuku bazaka, a boti pe boiba, a comme une dépression, a rejeté l'enfant. Na yebinde ko moi simoko a bota, a rejeté moi na boya donc alinga moi na te moi na boko ma pembeni ti, ba komo travailler ya bani komela ba kisi, ti aye ko accepter moi na déjà l'équipe ba inane. Mutu pende koma ki e baby. Accouchement. Akutu abota isu mwana musote. Accouchement onde bomo nango. Baebe nango ezali pembe na liwa. Madame Tamar n'accepte pas que mwana na kufa. Siko tanga bimi na ba réseaux sociaux. Akufa, oh black sa mwana, ay salabo et tout qui est lisusu donc koko makoma ina Kinshasa directement Madame Tamar azan hôpital. Et puis Madame Tamar à tout moment, tu peux insulter son enfant. Tu peux faire ce que tu veux avec son enfant. Azakunate, ye kaka soko fingi mama bota ye. Ne place à ye la yo. Est-ce que moutabon aza normal? Bande konanga. Talaka yos moi tu vois aza ayoki douleur à bota. Est-ce que moi nanga bota qui est na césarienne, a bota qui est souki pendengini, même césarienne ça fait aussi mal. Mais azolo banaye pe bien na été so na mona ngo awa pourquoi pas to lukango azolo banaye clair que ngai malamu finga na yo mama nanga so e finga no mwana bon quelque part je disais ayeba que mwana ngo akufa na mais soko sibika mama nangai na koya place nga mona na bidon la femme Tamar azana problème bozela na zui pende sikango boyo ka la femme Tamar. Boyoka. Sahel, tu vas avoir plus d'informations sur moi. Attaque-moi sur mon plan, mon point sensible. Et mon point sensible, moi, il y a maman là-bas, c'est ma mère. Touche ma mère, tu verras. On la voit, on est dans le lobby. Si tu veux bien m'attaquer, c'est ma maman là-bas. Concentre-toi sur ma mère. Viens parler de ma mère. C'est là où tu m'attaqueras le plus. Et tu atteindras tout le monde de chez moi. Que Dieu vous bénisse. Oh maloba libata maboma. Les enfants ne sont pas morts. Oh na oto pona ngai bana baza tina te. Nazala tina bana te. Mais toucher maman na ngai. Nde place okomona na koya penza. Les enfants ne sont pas morts. Mon point sensible. Il y a un thème makaso boti mo otiki. Aobela otiki. Boyoka motema makasi nazanango oboti mwana zobela otiki ye. Bozo mona les enfants baza point sensible na ngai te. Nzoka nde mutu aboyili boma.
Donc, ceux qui biloko quoi boy to ane ko landela ngote to landa déjà ou to ba ou mo se liboma. Comment zoloba moi ngai point fort banga eza mwana te botala ka kutuke na boti mwana na tikiye na maladi na tikiye mais oya ko simba mama na ngai. Est-ce que moi ma pasteur nya ko loba mangamba bon? Même tata nzambo azana likolo alobake oya ko simba biso azana tina na biso te. Et ça comme si parce que azali nzambe na se ya mwana atika kikuna. Quelque part, conscience na bande kondima, moko ezondima te. Yanga bande ko mona ke mwana ngo pe na mona ete, mwana ngo pe na ebite soka za obi azate, mo balobi kufi, mo na zoyeba te. Bande ko c'est grave. Mais oya ko simba mama nanga. C'est là dit que maman ngo apesa yo eloko ni maman na simbisa ka yo. Biso nous tous nous aimons notre maman biso. Mais bande ko soko boti en tout cas mutu alobake ngala linga mama nanga koleka mwana nanga te boko sate tota ba na vérité oya alinga mama na ekoleka bano aboti ya yacha nga mama nanga linga makasi nga pe fonda pesa amour ni pa bana nanga amour ya mama nanga ekokoka na jamais na amour na pesa bana pona eza même amour te eza deux amours différents. Dès to vivre na vie boy to sala ba amour ebele différent. Amour ya mama ekokona ekozande mona bana nanga te amour ya onga na kopesa nani na kopesa pardon na kopesa mobile nanga eza yango te na kopesa mama nanga yango te na kopesa bana yango te na kopesa bino bata pembeni. Donc eloko ne loko eza na amour nango spécifique. Donc tu ne peux même pas ouvrir ta bouche. Yo mutu oza penda sage. Tu o comparer amour yo pesa maman na yo na o kopesa mwana. Tu ne peux même pas. Ce sont des choses o ezana kati ya mitema na biso ezo se manifester kaka tangu likambo eza. Pona soki maman na yo zo dinda na mai ou bien basi ba tuna balobi soki maman na yo zo dinda na mai mobali no pa zo dinda na mai orozwa nani. Bah tout ça je balobi ce sont des questions bêtes que moi je peux pas répondre et puis ça n'arrivera jamais. Vous comprenez? Mais mouto azana e maele te a rotala sko côté moi je prends ma mère maman zaka moko na mukili mibali na koko changer. Non. Ba msuba lo bate maman koli na ya kende na ya choli na ya sasali vie, moi je prends mon mari. Mais mouto maele a rolobaki ce sont des questions bêtes que je ne peux même pas répondre et puis ça n'arrivera jamais. Ce sont des situations moko ezalaraté. Voilà, parce que l'amour oya maman eza mususu, oya mobile eza mususu, amour nga na opesa bana nanga eza amour mususu, amour nga na opesa tamsu daza commerçant taba client nanga eza amour mususu. À chaque situation, amour et kobima selon makambo yo okomi nango, tu ne peux pas comparer. C'était une femme azana sagesse. La femme Tamara yembi na ekaka musique comme te BBC tamsu yemo pete muta composer ki nzembo ango. Parce que Noé la bino pena sabino na mona sabino père spirituel nae c'était magicien. Ba benga kai soki vampire soki nani. Bozo make bazo tambola malamu te. Ba bibatu oy. Bango tu bazo envoûter biso na bandaku, bazo envoûter biso na parce que tant mozo ka banzembo wana même les mélodies agréables à l'oreille, sont agréables à l'oreille. Et le bas mimi ciel na biso. Mais, ceux qui ont envoûté, elles ont envoûté ndak. Donc, on est dans une communauté d'envoûtement kaka. Bandi weza passe. Toyo kesu ya suka, na komi na suka. Vraiment, c'est regrettable, hein. C'est regrettable. Bozela. Oh, yango teso, yo so mamoto, sto chope moi mingi. Voilà. Eza ben bozela moi ba publicité za moi belé et ça gars bozela tozong c'est moi mukie pa boyo ke ne bandeli penza de qu'on a ça loba na e vani kota prendre la vidéo ya maman na biso Tamar Tolanda les enfants ne sont pas mon point sensible. Il y a un talent, on paie maman Kassoboti, moi, Otiki, Aobela, Otiki, Obotiki. Je suis la maman des jours civils, Axaël. Tu vas avoir plus d'informations sur moi. Attaque-moi sur mon plan, mon point sensible. Et mon point sensible.
Que Dieu vous bénisse. Zambeni na bénir biso. Bandeko parti wana muke. Eza na dissertation moko approfondie. Tokoya. Bo like, bo partager. Ba partage na bino, ba like na bino. Et aussi que to analyser. On doit sauver cette dame. On doit sauver aussi les gens au bazar dans la même situation qui est. Vraiment, en parlant ça, c'est une femme azobé la liboma. Aza vraiment la liboma. Aza normalité. Un enfant au luki na bangengenge. Au luki o lali na bazamba. Mzamba pesi o mwana wana. Et puis a koufi. O lobake. Loba attaqué mwana nanga. Sala parce que simba maman te parce que la maman là a sala nini. Alors, point d'interrogation. Likez, partagez, je vous love. Maman Lekila danoise internationale. Na okite pamba boita. Yaya. Solitude et bomaka. Koyembe langa nzembote. Atali bala na tiki nanu. Non. Ça c'est faux. Zamba lobaki na biso, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Yeah. Yangwana yaya. Benga maman Lek internationale. Ozali na Europe. Nazo préciser bien. Europe du Nord. Europe du Sud. Europe de l'Est. Ozana Europe. Ozana Amérique du Nord. Ozana Canada. Ozana Australie. Ozana problème d'amour. Ozo luka mobile. Ozo zoate. Ozo luka mwasi. Ozo zoate. Benga mamala danoise. Na 0044 74 38 03 16 23. Benganga to solo la bien. Ah oui, zali site de rencontres bien organisé. Ce qui au benga ti lelo non na lukelo ozo mobilité ezangate. Cela veut dire que ba critère na yo non na zui mototé. Mais ce qui na zui motu na bengaka ba mabali zole ka bien bandi konanga. N'hésitez pas. Site de rencontre original bien organisé. Viens aux mobile bien aux moi c'est malam. Et puis to changer ba caractère na biso. Vraiment, ce qu'on a boma mabala balami balé balami satu bala 4 et qu'ils ont ça la répétition. Zonga si mami tala. Faut eza ya nani. Parce qu'il y a basi mususu mabala abomi ya liboso abomi ya mi balé. Mais comportements ont changé. Ce n'est pas la faute ya mi balité. Et comme il faut il na yomo comme moi si. Ba mi bali musu pendenge moko bomi ya liboso bomi ya mi balé. Surtout c'est toi qui prends la décision. Oh, la la décision ko boma. Na bomi na ngai, na tiki na ngai. Yaya, tala so aux envoûtés. So aux envoûtés na famille na mino bo balaka te. Bo envoûtés ne vient pas. Je ne veux pas les envoûter ici hein. Na lukelo libala bien après oya ko tungisa molimo mwana mobali ya batu ou bien molimo mwana mwasi ya batu. Non, ne viens pas quand vous êtes envoûté dans votre famille, cherche d'abord la délivrance et puis tu vas venir. Bon côté hein. Ah Yakako, mon déconanga okozwa. Bisous, bye. Maman Nabino. Maman Lek international. Gros bisous. Voilà. Partagez l'émission s'il vous plaît. Partagez, likez.